Sony Kafuta pas dans la carte à reporter plainte. Non mais là, non mais ce que ils ça la atteinte na image na ye, il a droit, c'est un humain. Il a droit bazo c'est otikate pe ba salir Marie ti wana ba otikate même famille même ba proche à Marie ba Marie na famille ba préparer plainte. Mais je t'annonce, il y a quelque chose de fort qui vient. Oh et c'est ngabongo ba ke laksa mwana wana. Là je t'annonce, là na loba bona loba na ibima na loba. Pasteur, papa. Général Sony Kafuta a été toujours un père pour nous. Okay. Un père pour Missam. Aïda Missam na marambe belé. Relation entre moi sinon Général a été un père, c'est un homme marié d'abord. C'est un père. C'est faux Alvin, abota na Missamouté. Eza lukuta. Eza lukuta. La lobi boye. Le général Sony Kafuta a été guerre bazoba que la générale bamboa que la luka réaction. C'est ça, et l'autre va salir, on va salir. Innocent. Père, Marie a adopté comme père spirituel. A humilié général, bah on m'a gêné bah mot, bah on m'a appelé pour général, ça n'importe qui te, bah on m'a gêné bah so de tangé boye comme madame sous, bah on m'a gêné bah mot. Pourquoi? So ils a qui dit comme misam, ils a dit comme misam ou te, so ils a dit comme misam, pas ni quand sous qui te gars que non, misam mabota, na pasteur ici. Pour nous autres chakaka à partir de nini tina sendwe pour ozolinga public et identifier mutazawana ce qui bache à partir ya nini tina sendwe seule église au misa mandima azanet père adoptif naie c'était général Sony Kafuta. Le général Sony obiso to banda depuis le 7 à 7 heures le nini bilo ko nanya so to bando betara ba martyr c'était le général Sony Kafuta. Même pendant qu'il a kobela kena o mona Sony a prié. C'était le général Sony Kafuta. Ils n'ont pas le courage de citer les noms. Ils n'ont pas le courage parce que bah on a preuve de. Mais je t'annonce, il y a quelque chose de fort qui vient. Oh et c'est ngabonga que laksa mwana wana. Là je t'annonce, là na loba bona loba na ibima na loba. Église ekoti na désordre, église ekoti na buzoba à cause de leader au babanda na yesu te mais babandi na bakisi babandi na ba mensonge ba prophétie lokuta ba prophétie yo molobi ba pesa prophétie lokuta ba pesa prophétie lokuta ba biloko mo bongo lokola babanda ka mabe basuki pe mabe mutu azo juger misamu bato ba bimisi likamba misamu ke misama bota azana mwana bota bomba mwana bango mo ba boti bana libanda mais na mariage. Tu vois, lorsque tu juges mais toi-même tu pratiques le même chose Alvin, tu te condamnes. Combien de bana mutu abimisi likamba mari yemo na kata mariage a bombilinga na ebi 3 obaile na ndako afana bana aboti na kata mariage étant que musala nzambe. Vous comprenez? Mais lorsqu'à beti li sola mari ye aloki nde asala buzz. Mais combien de bana oya boti na peso audio mo wana o balancer audio mo weza wana yomo yoka marambo o bango basali wana oko yoka biloko ezana na kati. Combien de bana oya boti o mokile lobeli yete mokile tangite. Mais pourquoi aller déterrer les kamba misamu o mwana oyebi même pas ye bana na baza physique baza wana so na yelo pe ba photo na yelo ba photo misa tu baza na ndako aboti étant marié na mwasi na ndako mwasi na bomba ka ba vanda et partout azana bana partout et biso tout oyebi musali nzambe bayeba ke kota osuka kota obandate musala nzambe bayeba ke kota zosuka kota zobandate akobanda na balo yenge miracle mais to zele kota osuka a sente 10 a voilà bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto kwaye wapinama sazo sa biso un grand merci na bino tout bozola na biso de partout merci na ba o basute na biso là je vois notre pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema ya Bivens de homo depuis Londres pe na maman Gisèle luke le motema papa Emmanuel na Boston na Bosante mama mami mbunga pe na papa Blaise mbunga na Suisse bonzambe na bonzambe yesu nde mosuki si bien aimé les man ne triomphe jamais toujours na cadre ko informer bino lelo tozana nani tozali na moko ya ba musicien ya Marie Missam l'évangéliste immortel kaniki o ya zongeli biso lisusu bien aimé bokoyeba to yambie awa lisusu pourquoi bo découvrir en Kala minité bien aimé dans les Seigneurs. Tous un papa immortel avant que tout chabaye les mamans quoi. Tout personne papa immortel. Shalom l'homme de Dieu.
Shalom Papa Alvin. Et santé chose. Oui, ça va, Dieu fait grâce. OK, lilo bana bandi bazolanda. Bon, on est là, Dieu fait grâce. Nzamba pa mola batunyo surtout bazolanda, surtout ba onyo surtout bazo soutenir biso tika nzambe azwa lokumu pona nyonso. Donc toza wa pona komeka un peu fixer encore une fois l'opinion et puis par rapport à ce qu'on a parlé l'autre fois parce que tout le monde a bandé comme ça ba meka ko zonga susu na ba commentaire mususu ya o ezaki na nzela te. Voilà pourquoi on s'est permis, je crois cette fois-ci ça sera balasuka kolobela sujet yango. Et puis on peut passer à autre chose parce que le monde a tendance toujours à croire au mensonge ou bien à donner l'importance n'a mal. Mais je m'aimerais parler une fois et je remercie tous ceux-là pour Abenga Biso pour Balobanon, Papa Immortel, tu vois, boye, belé, bah c'est pela qui pété, et belé baloba qu'il fallait qu'on tika, mais la Bible dit, et si ka oyo, il fallait ça la bola muso salité zali sumu. Parce que là où il y a, il faut monter sa bola au salité, ou bien là où tu vois le mensonge, mais tu connais la vérité, tu restes qui m'a péché. Alors on doit vraiment établir un élément, il y a parcourir na Sœur Marie depuis 1997 jusqu'à Colossaire Marakofaki. Avant même carrière. Avant carrière, mais ok. Et on se trouve après c'est parti. Moi depuis 1997 on a ça ma bitu na sima asim sabiso bilo na tinda biso ba bete batambu biso zaki wana ti akomi Marie asali pe succès ba Seigneur akomi Marie pe to kota ta groupe tilelo et ça est vraiment pas si na mona musala nzambe en pleine émission il dit des choses où on n'avait même pas comment il peut dire ça que la Sœur Marie abotaka mwana moko boyo asundola ye soi-disant mwana ngo na éviter abotaka mwana ngo quand et ça la mandenge nini ngazaka na Sœur Marie tisa mazaka comme Sœur Marie tisa mara ko mukola comme ça dépend succès ata effet azemi posé monsieur mais mona naka ata ya muki ata 1 mois 2 mois on le sent au moins na que ba comprendre que muto dans zemi et puis on comprend que ezali kambo c'est mara botaka mwana ngo na âge nini na nini oya sali abota comme tu n'as pas mwana asundola mwana et puis mwana ngwa zaka wapi mwana ngwa pourquoi mwana ngwa se manifesteraté que ngada mwana Sœur Marie c'est mara asundola nga boy eza mabe eza lukuta eza archi faux eza vraiment mensonge moko bien calculé bien fondé mais ce n'est pas normal un homme de Dieu hein comment tu fait que une émission ou ba bêtise contre mon way na regretter vraiment na comportement wana vraiment na éviter na nyonga Sœur Marie ya nini azana nyongono ya nini asala ki yo nini pour comme na niveau que na émission qui le ba bêtise na kombo na ye pourquoi on gagne nini na sima wana vraiment dans malimbisa yo eloko sali dans malimbisa yo alimbisa yo so za poto sala succès ozonga na mukidi sala mukambo ya ndenge ata pour la 100 jours prier na ndenge ne mako sala pe ngolo o répondre sur ce que za ki autant comme ça na ndenge mabe pour ko créer base moko boy hein so vous avez un problème na bino pour ça on a ndenge na bino au côté Sœur Marie te qu'on a tout salué comme pour ma passer Sonia au saluer et ça bien te hein les serviteurs de Dieu s'il y a un problème faut pouvoir arranger entre bino et bon la public la mise à battre bandimba zo le banine hein vous détruire corps du Christ vous évangile à Christ et ben vous les serviteurs de Dieu vous quand bino pas problème ça la bien te ils ont la bien été. Or, d'autres problèmes, beaucoup de rageons, bino moko en coulisses, et puis sili, mais Maliban n'a mis sur bateau. Sur autant de l'autre baisse dans le Congo, ce qui font les serviteurs de Dieu. Et ça, honte, ma casse. Moi, je suis en train parce que mon abino ba serviteur à la bosala batu mitakala batu osala boye ba passer ko sente batu donc ils bêtise or Christ a tout ba imitateur naie biso tout le monde d'embêter tout le monde a vous les serviteurs de Dieu comme badem na samo kilo faut être l'exemplaire hein pour biso tout la ndabino mais ebino bosa bloko mo oyizala ils exemple à suivre té na éviter nzambali misabino ngai kombo na ngai Doli Ndombasi ngam nazaki soliste Sœur Marie Misamu soliste né atteint belé to passer ba moment qui toko pona ye juste na kaka pona ko démentir makambo o bazolo ba Sœur Marie que Sœur Marie a bota atika mwana na porta sundola mwana eza lokuta
dans la Vana Sœur Marie Tembele depuis 2001 na côté orchestre Sœur Marie depuis 2013 natika ko kasango wana te natika ko mona ngo pété iza lukuta iza lukuta na ko lobagiste oza pasteur otopesa ka respect mingi oza pasteur otopasa na ba moment kitoko tokina no ba Brazzaville na ba activité makasi ngai soliste Marie Misamu na ye banda ko atina ndako na yo kozwa mbongo na biso ya production so to kobeta place boy c'est Marie ba notinda ndengai soko tale longi o ko bango bien pasteur kokota na buzoba te mutakosi yo likambo o vérifier te oloba biso bana na ye de tozoloba eza lokuta c'est Marie tikala kobota libanda te c'est Marie za na mwana na ye moko Riti Misamu oyo c'est Marie abota o abota mona sundola lokuta toza na respect ya bawe. Moi c'est le frère Henri Chibango. Baba moko ya bayembi ya sœur Marie au travail pendant des années et des années, donc j'ai travaillé avec elle pendant 10 ans. Donc je viens devant vous pour nous démentir, pour être clair. À propos, marambo izolo ces derniers temps internet pour la sœur Marie, soit disant atika mwana et tout, c'est du n'importe quoi. Vraiment, Zamali Misabine, on a tellement beaucoup de l'estime, beaucoup de respect pour vous, serviteurs de Dieu. Et Toti Kamoli, ma soeur Marie Pemanakimia. Donc, ce sont des choses où, quand vous passez à la télé, sur vos agnello, vous créez ma buzz, parce que Bisoba, on est là, on ne peut pas laisser ma bêtise me circuler, tambola. Vraiment, je viens démentir ça. Moi, c'est le frère Henri Chibango. Donc moi, la sœur Marie, na maman solo, ya Kati et tout ça là. Vraiment que Dieu vraiment vous pardonne. Shalom au peuple des dieux. Alors j'ai pris la parole parce que il y a pas mal de personnes qui me connaissaient de près. Que j'ai travaillé avec sœur Marie pendant pas mal de temps. Alors actuellement, il y a des rumeurs, d'autres disent la vérité, d'autres disent que c'est des rumeurs, donc les avis sont un peu partagés. Je ne vais pas m'éterniser, mais c'est juste pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Certaines choses ne méritent pas vraiment de nous attarder sur certaines choses. Et Denis Lessi, mon Kouboua, je connais très bien. J'ai eu à manger avec lui, j'ai eu à parler avec lui. Mais pour ce qui se passe concernant sœur Marie, moi je suis blessé, choqué. Il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu. Sœur Marie n'est plus. Même au tribunal, si tu étais peut-être coupable ou quoi, quand tu n'es plus de ce monde, on annule tout. Et aujourd'hui, sœur Marie n'est plus. Ça fait un moment quand même. Mais franchement, aujourd'hui, parler de ce que nous sommes en train d'attendre ou de dire, mais c'est incroyable. Je ne peux même pas imaginer qu'on puisse dire de telles choses. Tout ce qu'on est en train de dire sur sœur Marie, c'est vrai. C'est une personne, elle a des défauts, elle a des failles, elle a aussi des qualités. Mais que sœur Marie a laissé un enfant, où il a eu ça avec soi-disant pasteur. C'est archi faux. 2002, 2003, 2004, sœur Marie était ici. On avait entendu des bruits. Sœur Marie était enceinte. Sœur Marie était enceinte. On avait fait une interview. Il y a des gens qui peuvent se le rappeler. Sœur Marie était ici. Et c'est moi qui étais en train de le produire, l'album des Béatitudes. On avait entendu ces bruits-là. On était obligé de le démentir. Sœur Marie, elle avait fait, je crois, une interview, je ne sais plus trop. Ça date tellement, il y a peut-être cela 20 ans. Et sœur Marie était hébergée chez la sœur Kiyika. Maman Françoise, elle était hébergée, donc 2002, 2003, 2004, sœur Marie était, et jusqu'à ce que l'album Béatitude était apparu sur le marché, et puis sœur Marie est retournée au Congo. Mais j'ai reçu des audios des sœurs, disant que c'était des danseuses de sœur Marie, et que 2002-2003, sœur Marie avait accouché avec un certain pasteur. Déjà, cela, cette sœur-là, j'ai entendu ces audios moi-même. Elle donne bien des détails. C'était 2002-2003.
c'est faux. Ma sœur, c'est faux. Enlève cette version-là dans ta tête. Parce que j'ai écouté tes audios. Tu veux dire que Sœur Marie a un enfant de 19 ans. C'est pas par méchanceté. On parle des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on connaît. Mais tu ne peux pas. Il y a des gens qui vont témoigner. 2002, 2003, les gens témoigneront. Des gens qui ont fait l'album de Béatitude, ils les témoigneront. Il y a d'autres gens qui témoigneront. Parce que moi, je parle seulement de date. Parce que pour Denis Less, c'est 2011. Bon, après, je ne sais pas. Mais moi, je ne pense pas que Sœur Marie, malgré sa notoriété, si elle avait fait un enfant, elle allait garder son enfant. Peu importe ce que les gens allaient dire. Parce que les gens parlaient toujours. Mais on ne peut pas cacher un enfant. Ça, c'est une abomination. Quelle image nous voulons donner aux autres? Que Sœur Marie était quoi? Quelle image nous voulons donner? Nous sommes des hommes de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé. Nous devons toujours regarder les côtés du bien. Mais dommage, l'homme regarde seulement le mal. Jésus dit, parmi vous, quel est celui qui n'a pas encore péché, jette la première pierre. Alors, parlons de choses qui édifient. Arrêtons de parler des sottises, des bêtises pour alimenter des réseaux parce que personne n'est parfait. Nous avons tous des erreurs. Nous avons tous fait, même si les gens ne sont pas au courant, mais toi-même tu sais toutes les erreurs. Alors, je vois ça très mal de venir dénoncer les erreurs de faiblesse d'une personne. Non, parlons plutôt du bien de la personne. Sœur Marie n'est pas une païenne, c'était une servante de Dieu, vouloir ou pas. Alors, parlons de bien des gens, de ton frère, de ton ami. Parle du bien autour de toi. Ne parle pas des faiblesses des gens. Ça ne changera à rien. Mais quand tu parles du bien des gens, ça peut changer quelque chose. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Fouta bien-aimé dans les Seigneurs. Papa immortel, wa Antolani, Banana, Banana. Toza na ndeko dadi. Ok, l'homme de Obana, on a Banana, Banana, on dit que. Eza na ndeko dadi. Ndeko dadi aza voisin à Sœur Marie. Na masina bakangama bandaku, do bakola esika moko, bavanda esika moko, tina ndenga yokota groupe à Sœur Marie. Depuis 1997. Donc, il y a vraiment les Sœur Marie. Donc, il y a Sœur l'air à Koufi groupe et Tkana Mabokone. Il y a dirigé groupe à Sœur Marie Tissigo. Donc, depuis 1997, il y a voisin, il y a évolué. Donc, il y a petit à Sœur Marie depuis. Après, il y a un groupe, l'air Bissotozaki à côté. Et puis, Tino, le chef d'orchestre, il a dirigé groupe à Sœur Marie. Ok. Papa Magloire, producteur à Sœur Marie depuis 2002. Album Béatitude, Mystère du Voile 1, Mystère du Voile 2. Donc Abandina Sœur Marie depuis 2002. Tout ça, frère Dolly, soliste principal à Sœur Marie. Ou Abandina Sœur Marie depuis 2001. Donc, pour nous, il y a un guitariste, moi, maman Marie, comme papi, ils ont le couta. Marie a un guitariste comme papité. Premier guitariste à Marie, comme on est Crispin. Après Crispin, Dolly a eu remplacé en 2001. Après, tout ça, en RIS P, Abandina Sœur Marie. Pas dans la poteau. Ok, d'accord. Donc, ça, on a un témoignage. Et puis, tu as un témoignage sur Christian Litasio, ingénieur à Sœur Marie depuis. Et puis, donc, c'est ça. C'est ça, ok. Merci beaucoup, l'évangéliste immortel. Merci à Bandero Balani, pour témoignage. Merci à producteur Magloire, l'homme de Dieu. Na Pession Bote Sukozali, na Bandero Balobi, pe na vidéo. En tout cas, Nzama Lola, Amona, pe Amona, les frères Henri, hein. Donc, na bino nyon stubolobi, Nzama Lola, Amona bino. Papa immortel, réaction non non. Na ya makiyo. La fois passée au Lobaki, Ndekomo ya moi Sabenga Kinga a se présenté à Banana Marie depuis na Jamaïque kuna na Kintambo a confirmé à lobby que man camion studio lobby eza lokuta yende babanda na Marie Missam depuis kala a via Marie Missam très bien a confirmé que man camion de sa lobby eza ya solo yozo ya robuka lokuta mais a confirmé te Alvin a confirmé te a bengi po aloba parce que omoni. Moi j'aime toujours dire, les Congolais et le dominant la sorcellerie. Ah bon? Nazo ipsayo. Moni mutu pas comme atina degré wana eza bondoki. Vraiment. Yé albeta li solo ya bilo kwa yoki. Est-ce que là otuni omoni albite to mona kite to bandaki kaka koyoka. Est-ce que c'est ce que vous appelez confirmation? Mutu alobi ke to mona kite to zalaki kaka koyoka nde ezobeta mabetama. Ça veut dire témoignage na ye evandi pe na ba spéculation bilo kwa yoka. C'est clair. Il fallait tout naïe au moins qui Sœur Marie Nazemi
au mona qui Marina mwana te malobi toyoka kika komi na zemi après un mois lime na ndimite ka botaki na Kinshasa il faut ça tu attends que mutu azoluka luka abeta le solo et ana danseuse morobo je ne sais pas je ne crois pas que vous ayez ça danseuse moya sœur Marie azana na Luanda na otanga kombo na été danseuse wana je crois azala na sœur Marie ba rapprocher pe na plus proche na famille donc yen leur Maria Koufi de la sœur Maria Koufi mutu ba pesa ki bilamba nyonso sœur Marie ndana na carrière za danseuse wana so ils ayé vraiment Alvin na loba mukileza mawa mingi donc mutu ka oboliara na ye ka obapesi bilamba tala ba témoignage azopesa. Tu comprends? Donc, on a sorcellerie, on a benga, maman l'autre fois, quand on a battu na banda, qu'on rapproché bat, oh, ils ont très dangereux parce que pour yambana ndoki. Bon, je ne pense pas qu'ils a ce roi, mais voir on a yo qui n'a habité. Pour ils ont la danseuse comme moko obiso toyebi, oh azalaki plus proche de wana mwana ndako. Il y a un délire misama kufi bilamba nyonso misama famille pesaye. Je ne pense pas qu'ils aillent. Là vraiment je ne pense pas. Mais oh wana mswa bimine ti danseuse non wana na ebiso eza ba manipulation ya pasteur atie batu na yeba benga. Ah bon? Eza ma manipulation ya pasteur parce que tout na ye, lero tout nié. Tout na ye omona ki misamu na zemi. Alobi noni. A répondre noni. Te to mona ki te meto banda ko yoka. Ka bazolo baloba na banda ko bazolo ba voisin. C'est ce qu'elle a dit mais elle a rien vu. Alvin, zemi bomba marana katite bimara libanda. Moni. Donc tu n'as pas sur ba intervention ya bat oyo. Au baloba au monde intervention na ils na ce parcours il y a l'air ba calculer babi 2002 2003 c'est 2002 de Marie abandi ko préparer béatitude bazali na magloire avanda et pas mama ki kawana na magloire tina ndenga zongi soki ba bimisa kata so baloba kata ke misama zwa ki zemi avorta ça pouvait passer. Vous comprenez Alvin? Soki balobi que te sœur Marie azalaka na zemi avorta ça pouvait au moins passer. Ça pouvait passer. Okay. Non parce que problème est ça babi que moi naza mais moi naza te so balobi que non te sœur Marie na zemi avorta tout ça là lo les a ba information bon biso pe moi to ba te avorta te zate parce que c'est clair moi ça zemi kota avorter yo yeba te mais dire que sœur Marie na zemi abota mwana babimisa mwana ba chawana et puis de deux je suis revenu ici pas seulement pour continuer à dire que non sœur Marie na zemi non Alvin na ngana mekolo bana lo moko bo Bible yeb sa biso na livre Matthieu na kotanga ngo rapidement. C'est ce qui se passe. C'est ça la pure hypocrisie. Mais pourtant, l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie, c'est ça même la sorcellerie. Matthieu Romains chapitre 2, verset 1. Oh homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes. Toi-même, puisque tu juges et tu fais les mêmes choses. Et puis pourquoi on attend verset oyo? Mutu azo juger misamu. Bato ba bimisi likamba misamu ke. Misama bota azana mwana bota bomba mwana. Bango mo ba boti bana libanda mena mariage. Tu vois? Lorsque tu juges, mais toi-même tu pratiques le même chose, Alvin, tu te condamnes. Combien de bana mutu a bimisi likamba mari, yemo na kata mariage a bombi ngana ebi 3 obaile na ndako. Enfin bana aboti na kata mariage étant que musala nzambe. Vous comprenez? Mais lorsqu'à Betty Sola Marie, il y a Aluki, il y a la buzz. Mais combien de bana oya boti? Na peso audio mo wana o balancé, audio mo wana. Yomo yoka marambo o bango basali wana. Oko yoka biloko ezana na kati. Combien de bana oya boti? O mokile lobeli ete, mokile tangite. Mais pourquoi aller déterrer les kambamisamu? O mwana oyebi même pas. Ye bana na baza physique baza wana. So na yelo pe ba photo na yelo ba photo misa tu bazana ndako aboti étant marié na mwasi na ndako mwasi na bomba ka ba vanda et partout azana bana partout et biso tout toyebi mais pour nini ya mari est commis problème chacun a sa vie Alvin bon en fait admettons que ton dimi misa mabota boganeni qu'est-ce que ça fait tout le monde est faillible Alvin c'est muta juizemi mutu ayibi mutu abomi l'isuma grave ça. Non, on peut pas faire de ça comme si c'est le meilleur de tous les péchés que Mara commettre, même si vous en avez preuve, même vous ne savez même pas comment prouver ça. Même famille, même proche à Marie, na famille, va préparer plainte si cette histoire continue. Ah bon? Na ebisio, wana des informations na pesio. So bango ba continuer réseaux sociaux, plainte moi ya munene telema, ba ozanga preuve obimisa.
wana na biso liste ya bato wana nyonso tu baosala sala banini wana en commençant par mutu abimisi yango baosenga ye na justice abimisa preuve ya mwana aozanga. Là c'est pour salir l'image et la mémoire de la personne. Omoni mwana mwasi wana oazaki servante en Nzambe Alvin bato eza na groupe oya tiki e vivre na kombo wana et na rich oazo luka réputation maman bango pour à vivre et na famille oyo et moi un frère koti ba pesa bon pour na honneur ya maman na. Mais lorsqu'il cite cette histoire et ça pour na ba bimisa misamu na caché nini après sa mort Alvin deux fois na vie tout ça la mutema ya mawa, tu comprends? Bato o ba bimisi yango nazotanga awa. Lorsque tu juges mais toi-même tu commets des mêmes choses. Oh yozo juger muninga omonité. Livre à Matthieu chapitre 5 verset 2 azoloba 3 azoloba. Toi hypocrite que tu es, pourquoi cherches-tu à ôter la paille dans l'œil de l'autre mais otali poutre na lisu na yote. Donc o bango ba commettre baloba mari mwana moko Alvin ngana ebisio o ngana yebi abana na ye déjà bote ba 3 sans compter oyo mukile qui paraît te landela kete. Tu vois des choses comme ça, c'est la méchanceté. Donc mukili faut yeba mutu so bando matalfin mutu so comme mata na vie, il y a toujours des choses qui sortent. Vie oyo, c'est ce qui me fait mal avec les Congolais. Congolais lingaka ozala par terre, ozala pauvre, ozo souffrir, ozala pauvre, ozo souffrir, bazo seka, ba beta mololo. Les kanzamba bando salo grâce. Problème, au simbikisi, ozana kindoki. Donc nzamba sala te, ka kisi nde sala. Avin, en parlant même nga moko oyo. Moi awa. Ba Congolais ba bimiselanga souka na dossier. Moi je viens de perdre ma femme. Na perdre femme nanga na sala né 12 ans à peu près 13 ans Alvin. 12 ans 13 ans yo moko zala awa yo zandeko nanga yo zala omona mwasa na mando tambolene parti na yana ba kini awa zo makie ba mama lor ba clip nyo so presque minene madame nanga ndo tambola masanga partout 12 ans et demi. Exactement sundola na ngola. Jamais Alvin basundala mutu 12 ans a mwasi yango ni azoba sundole 12 ans vanda zelo. Yo na kino yo ko bala mwasi. Yango nde na solo ba oki biloko ngo donc yo pe ba bengi ba biso biloko mabongo. Donc ça circule Alvin na rata liwa na frola liwa à quelques mètres. Obi ke mboka mpaya donc bako mboma yo bako massacrer. Vous connaissez le peuple angolais. Bana ba beti li solo na bandeko na nga ba congolais. Ba beti ke na sundola mwasi na ye na Kishasa na bala na tiki mwasi akanga na ndako mwasi kufi na ndako ye moko na mwana azo do mutu azala ite. Yo lorsque on raconte ça do mutu so vanda yo kabi ouais c'est vrai. Mutu so vanda yo kabi c'est vrai. Alvin nga ye na mboka est-ce que yo ebinga na bali awa na bala na mboko yo non d'abord mensonge à liboso na ye ana bandaki ba clip ya mama lor ba pesanga makasi na sisi mama lor na bandi ba clip ya Sœur Lydie Seya na sisi na bandi ba clip à Pasteur Marcelo après ça na bandi ki yanda film na pechanga. Ça m'a pris du temps et chaque fois je travaille na madame nanga on était toujours en contact carte nanga banque et tika na mabora madame nanga na ya nangote. Qu'est-ce qui se passe après le temps je travaille confinement bakangi banzela madame atikali kuna na ngambo bakangi koto na ngambo bakangi moyo bimezate. Vous comprenez? Alors ça a pris du temps. Moi si ndazalaka des fois ça a besoin on a planifié na madame nanga abima Kishasa le 14 il y a avril mais Dieu a permis à Koufi le 4. C'était comme ça. Mais Alvin ebike eloko ne bima na matanga du genre que immortel abomisi moi sine likola succès abali moi simsuna Kishasa abomisi moi sine likola succès. Mais oya yebingati yo ozananga na Kishasa oyo. Tous les flats on a quitté là partout aux alaka. O yebingata lobi pena vraiment li solo yo pena ya solo. Moi quand nzembo no mo e sanete beti boy net na lansaki sayo. Bon monite sayo nde comme bête sorcellerie à congolais. Donc il fallait ba mona immortel azala na zo souffrir. Azo mo amona pasi. Anyo kama bazo seka bazo beta maboko. C'est ça le monde Alvin. Misamu azala victime ya ba spéculation na ba mensonge ebele ya kosarnate. Mais elle n'a jamais américain qu'on se défendre. Ah ouais, ça la boue. Congo, so basi ba bimisi mensonge ba coller et coller toute la vie. Et coller toute la vie. Mais surtout ni bato na preuve bazala ité. Na viva na madame nanga ngamo na ndako na mwana na bato misala et puis na ba famille nanga ba yaka na ba famille Alvin. Ebi na matanga trouble bima na matanga ba congolais ba pelisa moto ba bomanga kaka ba betanga kaka ba salanga ba botu la biloko po ngai na ya na Kishasa na Simbikisi na Lexi mwana Alvin. Tu vois des choses comme ça. Famille madame Batali babi mon bala fa na mwana biso
à peu près 13 ans, 12 ans. Non. Bandolanda, non. Bengana Maman Laure, aza témoin à Maman Loba. Maman Laure a bengina na matanga immortel. Qu'est-ce qui se passe? Ni nyango oyo. Batuni Maman Laure. Oh, akenda kuna kina bala Maman Laure alobi jamais. Si on peut parler de Banzela Rotambola Mabe pour na mbalo ngana melambondo. Jamais. Immortel, jamais il travaille avec moi. Il travaille benga Maman Laure, menacer Maman Laure alobi beaucoup le bana immortel marambu nyonso. Mais ya ka bali, ki azo sala mobulu, jamais. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais l'histoire là, ça vient de quelque part au Toyébité. C'est là que je compris il y a des gens qui payent pour des histoires. Likameko bimanango, likamane bima 2003. Oya Maria azana zema bota. 2003 Alvin. Likameko bimanango. Mais l'impact de la chose prend l'envol lorsque ba interprète babando mema. Neti danseuse wa zoloba. Tuna ikaka omona ki misamu na ze. Tuna ikaka question wana omona ki misamu na zemi. Te omona ki misamu na mwana mais oyo zo confirmer lo bake na bengi pona confirmer bande wona ba confirmer ka bongo. Omona niveau degré ya sorcellerie. Abi na bengi pona confirmer na mungongo soki ndenge nini. Eza ya solo ngana zalaki musicien Marie danseuse. Ba danser de belé na informé ba danser de belé misa mabenga na ba oli kwa kindoki. Je sais pas soyez pas na kati. Nazo yebisa yonga na yebisio. Na yebisio Alvin. Ba danser de belé ba longwe pa misa mabenga na ba oli kola sorcellerie. Ba msu bando bima na banda kuna ba mystique misa mamona mystique ba danser nda kata makama. Ndo mona kata mamba ba danser sotika la biso moko. Les razol ba ke non misa mando cha famille na ili liboso po bazwa libala. Eza kindoki Alvin. Eza kindoki. Kindoki. Ba danseuse misama achake loka danseuse eza eloko mo capter à partir de chouapa bi chouapa nda idina bala ndo binsa ba danse eloko wana misama zwa kango à partir ba comprenia ba chouapa ba danseuse je crois que moko bando ki paye wana parce que lorsque tu as le courage à relobake non ngai nazo confirmer omonaka na monaka ina zemite na monaka na mwana te mais to bandaki ko yoka kaka nazo confirmer sorcellerie. C'est la sorcellerie, c'est lorsque tu n'as rien vu, lorsque tu n'as rien de preuve, mais tu confirmes. Tout le monde là. La sorcellerie, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas l'autre. Il banda sorcellerie. Premier signe à Kindo Calvin. Et ça la lokuta. Oui, bien. Premier signe, il y a sorcellerie, il y a un mensonge. Premier signe à sorcellerie, c'est un mensonge. So moni mutu avant la télé, azoko sana courage na force. Sorcellerie. Ozala na misamute. Alvin, ngai na boyo lo ba mambe belé autour ya batwana bazo soit ko dénoncer. Mais problème nangeza royeba. But nango na objectif nango ezanini. But nango ezo édifier église, to ezoboma église. Bobimisi misa mazalaka moins sérieux papa totika biloko yo ti bafinga misa mundumba moko taza na preuve ya nombre mibale oya bima nango moko ti misamu est victime ya célébrité papa victime ya réussite jalousie comme elle a cartonné il fallait mususa zalate il fallait kaka batu mususu tout ça kanda lorsque la vie j'aimerais dire à quelqu'un bao commentaire bao commenter bao loba bilobele ozo commenter parce que na omoni gloire na vie na yote parce que ça na pauvre ozo telengana na se yango zo zwata loba na muninga nzamba tombolo kaka ba bandolo bano yo kande sala passe nzamba tombola yo moi je goûtais à ça na kufeli madame nanga me babimisi sije balobi na lieye oye bakoto ko banda ko se justifier te okomika ovandika ozotalaka Yesu a justifier nga Yesu kaka loba chance nzamba za na bomo ina matanga Alvin famille ya madame nanga moko trouble bimi ba vérité comme bimi bango moko lorsque tu es innocent Dieu te justifie Alvin Dieu te justifie lorsque tu as les mains propres Dieu te justifie Alvin Dieu te justifie lelo oyo ba te belé nanga loba na mutu moko. Moi je ne serai pas là en train de faire le bras de fer na batu pour le bas. Misa mabota te. Non. Bon, d'accord. Misa mabota, c'est quoi votre intérêt? C'est quoi votre but? Est-ce que c'est ça la prédication? Alvin, bah écran prophétique et wapi. Bien que na découvrir écran prophétique yemo comme milo bela maramnae.
écran prophétique nous surtout comme on la maramna Fulgence il paraît que Fulgence dans notre travail à l'époque sur la bimisi moi ndoto apesi aller bimio na yo kango lelo mais qu'est-ce que l'église est en train de vivre, la honte que l'église est en train de vivre, l'humiliation que l'église est en train de vivre qui vient de là-haut na batouana Alvin na place à hôtel ya Yesu et comme ba bêtise na yo mo na boîte de nuit yo mo moni na boîte de nuit yo mo moni la Bible me dit dans Ecclésiaste on entend rapidement hein to récitera ngo mais bi maté ngam na lobby la Bible dit dans Ecclésiaste awa Alvin bondoki mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alvin, musali anzambe baye bake kota osuka kota obandate. Musali anzambe baye bake kota osuka kota obandate. Ako banda na balo yenge miracle mais to zele kota osuka. A sente 10 a musali baye dina bala ba sala impact atika nzambe malamu na gloire akufi. Ba poison mais akufi na gloire atique église mais lelo o ba serviteur o ba banda na ba kisi ba héritage à ba parents avant que tout ministère ici l'église etikali 4 personnes et si bandimi ba maman bokilo donc on sentit déjà que lelo boye l'objectif c'est faire de baisse na internet ba baisse ko bimana basi abat na ba boîte ko humilier muninga nos serviteurs en Nzambe qui ne peut pas se faire Alvin eza ba via ba tout au côté. Moi si abatu oya uto kabana mobali na ye pasteur netio okendakane na ba boîte ça c'est humilier ton jeune frère c'est humilier je dis ça l'autre fois c'est ça tu commences mal tu finis mal babanda na mensonge yango moni lelo ba suka na mensonge Alvin alors pona ba suka na ça que depuis l'autre fois qu'est-ce qui est en train de se passer ba makambe bele o azolo ba makamba solo. Mais sauf que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alingo kufaye mon côté. Alingi ko kufaye mon côté. Boni boy. To sumuki bisonyo solinga na odinda na libulunga moko. Non. Boya wato yango mona zo benda bango ti. Guerre ba okota bango nyo so na libulu alvini po tant oyo. Dieu va les dévoiler jusqu'à ce que ba okota na libulu. Abondo kufaye moko. Aboyo kufaye moko. Mais si tu regardes bien, tu rentres en esprit, tu vois même quelque part là la mort déjà est prêt. Liwa déjà to ganga na mpandi na enda za wana. Bate belé dale ba liwe zali ba bunda na liwa parce que ba makila ya batu ba simba na maboko ezo ganga Alvin beaucoup de serviteurs aux mona o bana ba makile belé na maboko ba makila ba avortement ba ko bomba ba bomi et belé Alvin moi je vais te dire et belé ba sala ba service ya ba renseignement so yebité ba otambala ba makile belé makile bebi saka mutu batu akoza la ba mona te mutu azo tetu kana na TV a tetu ki makila batu na mutu Alvin batika misamu na kimia batika misamu vanda na kimia aza mutu azala nzambe te soit sumuki d'accord aboti d'accord c'est quoi les problèmes alors oyo nanu asala ngote atombola libanga abamba misamu mais c'est quoi l'objectif pour ba bimisi moins sérieux après sa mort c'est ça l'hypocrisie de l'église lorsqu'aza vivante boko koloba na ete lorsqu'aza vivante bo dévoiler ete lorsqu'akei bolobi yango wana l'hypocrisie mais bango ba na bango avant même ba kufa ba audio ezobima ba si ba robima bana ba to tozana Alvin kami kolo yo mona si c'est ya biloko ekobima oya parce que les gens en ont marre quoi. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu l'évangile c'est immortel. Au bêta qui solo il a porté plainte il paraîtrait peu que tu en as conditionnel na plainte aux familles Marie Misamba reporter soyez que ba o bazo ko ba toujours Sony Kafuta pas dans la carte à reporter plainte. Non mais là, non. Position générale n'a évité. Mais ce que ils ont ça la atteinte na image na ye, il a droit, c'est un humain. Il a droit bazo c'est otikate pe ba salir Marie Tiwana ba otikate. Si bango va continuer, j'annonce déjà, c'est pour très bientôt so bango ba moni ba continuer. J'annonce, je le préviens. So ba moni ba continuer pour basa ba base na bango. Plainte royaliste on est obima. Ba osenga ba bimsa mwana. Ba osenga on ga ilo mo ba bimsa mwana Alvin. Mais dommage pour basi ba buta cacho mais ba yo kaka te. Dommage. Plainte et se préparer pour na image à Marie o ya sœur Marie o bazo salir.
bango ba yebande ni ba osala. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci na Nabiso, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso Papa. Par rapport ex dans 16 ans, le big et marama l'opinion sur les airs D'abord on a le yosa journaliste. Moi je te comprends, il y a l'émission, ça un problème té. Au ça l'émission mutabengi pour plaisir mais lorsque tout nié. Bo banda ki komon boyo té biso to yoga ki kaka. Est-ce que c'est ça que yo yebi ba makamwa na te yo ya simana. Na yebi même oyo ya yebité. Na yebi o ya yebité ba danseuse batikala ozala ba camarade ya misamu te ba soki ba musicien misamu kutu lupango yango misamu avandi ba musicien libanda na sanzete kaka danseuse ndako bi master na ye. Mais au fait nga na yebité so nga na yebité OK d'accord ba vidéo yango no moni batu o ba yebi misamu o bazala ne depuis 97 ba témoigner wana yo écoute danseuse anga lobi que non Denis lesa azoke na musika pamba pasteur on azali ko bana pongabi ti na Alvin je vais peut-être pendant omeka ko se réserver nana yebisayo problème ezali boyi les plus grands problèmes est aboyi peut-être bato bako kabiso tolo balobe belé tout ce qu'on a parlé c'est pas l'église doit sortir de l'hypocrisie les plus grands problèmes est aboyi mutuka moko bango bazo atteindre eza général Soné Kafuta yo bango nde bazo mbwakela eza mbwakela ah bon problème eza guerre entre ye na général Sony. On va pas se voiler des faces à exactement pour nini pour général Sonia Télémaca lobby bato ensemble la Moïse baza ba leader ya premier plan kaka bon ya deuxième plan batika la libanda ya lingaki ye pakota na kati guerre yangwana ndazo sala a humilier général ba marché nde ba mo ba banga pe pour général aza n'importe qui te bazo manga nde be bang so to tangé boye comme manga msusu bazo marché ba mo. Pourquoi so ils qui kama misamu ezali kama misamu te so ezali kama misamu pani ka suki te ka keno misama bota na pasteur esili pani nozo chakaka à partir ya nini tina sendwe pour ozolinga public et identifier mutazawana soki bache à partir ya nini tina sendwe seule église au misama ndima azanet père adoptif naye c'était général Soné Kafuta. Le général Sony Obiso to banda depuis le 7 à 7 heures le nini bilo ko ananya so to bando betala ba martyr c'était le général Sony Kafuta. Même pendant que bana ko bela kena o mona Sonia a prié c'était le général Sony Kafuta. Ils n'ont pas le courage de citer les noms. Ils n'ont pas le courage parce que bana preuve té. Bazana preuve té, ils n'ont pas le courage. Mais ça c'est salir l'homme de Dieu qui so yo mi bengi musala nzambe. Pour nini no sala tout au salir image ya musala nzambe mususu. Parce que problème na bango ezaki balinga ba salir image générale. Mais général ça ba makam na mboko Alvin la grâce doit reconnaître l'autre grâce Alvin. Tu comprends? Yango ndo moni côté na bino vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh tout exact toujours se voiler face. Sautal na ba commentaire. Yé moi yebi gela robete lokwana ba nyoso ba identifier général, ba identifier pasteur Sony. Tala ba commentaire ba nyoso Sony. Ce que balingi de public etanga Sony bango ba se camoufler kanda kaka pour général à Sony alobaki à part on a dossier msusu marama gouvernement kaka marama ka seni likolo où général fait partie o ya yoki likunya ka pour balobaki dai ka pour général babine non le leader ya premier plan donc ils en étaient ba kitisier il fallait ba matisa mais il y a des générations maintenant Sony Kafuta manque respect kaka avant moi n'est pas Sony manque respect pasteur Chico abana église mais là au côté internet so côté internet tout le monde a pasteur mso ba bimi lobi bazo take soko oloni impolitesse manque respect envers ba aîné oze na ba leki ba yana sima ba respecter ndeni batu nyoso tu ba comme ça le ba émission au perdre na crédibilité au perdre na valeur tout le monde peut parler papa batikali 40 omoni mais azo c'est ça guerre na bango conflit na bango boa basala nzambe si vous avez quelque chose entre vous boluka comment bo résoudre ngo ce n'est pas au bois qui mbakela dans le mêlée au luki ba ba fi moko bobimisi bango ba danseuse ba benga ka ba journaliste pour ba témoigner eza pas si mingi si c'est un vrai homme de Dieu bien ça hypocrite n'est-ce pas soit za musala nzamba solo alobaki non bonde za boye le pasteur Soné Kafuta abotana misamu aya asenga bolimbisi ou bien soit soki bazo se camoufler batanga kombo ya pasteur papa général Soné Kafuta a été toujours un père pour nous
Un père pour Misamu. Aïda Misamu na marambe belé. Relation entre moi sinon Général a été un père, c'est un homme marié d'abord. C'est un père. C'est faux, Alvin. Abotana Misamute. Et ça le kuta. Et ça le kuta. Le général Sony Kafuta a été un ngai oyo. Son nga mukileye banga na les 7 à 7 heures. Là tu obéta na martyr. Pour Misama bando protéger tout tondo bimate. Na les 7 nda benga bona misa général na bima bona ndo boaka krima chiluba. Général a été son groupe jusqu'aujourd'hui. Misama Zati général a continué à Kwasime groupe. Général a continué à Kwasime groupe à Misamu Tilelo. Cela veut dire on lui doit du respect. Il y a Rosranate Alvin. Lorsque tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Lorsque tu manques du respect aux aînés, bah manquer peu respect. Alvin. Il faut regarder le public, le peuple est dédié, dire la vérité que non t'es. Au monde na aboué, na ranking na vie. Yangone nazo chrétien, mais laisse-moi lui annoncer. Général Alobane est l'autre côté à répondre. Souvent c'est la même Rita Loba ou bien ou poba zoba kota Rita na bozoba Rita Koloba même pas eloko. Biloko mama babanda ko na ba Inosbi, basale yango Rita Koloba même ni eloko ni mobala Rita ni général ni eloko. Mais je t'annonce, il y a quelque chose de fort qui vient. Oh, et c'est un bon bac là je t'annonce là na loba bona loba na ibima na loba na mona ba menace na ba menace Alvin nga o menace ngai ni o menace ngai ça veut dire quoi? Je dis la vérité, je suis l'un des fils à Misamu, je parle avec plein de droit de répondre tout ça là. Et puis je ne réponds pas, je fixe l'opinion autour de ce qui est en train de se dire. Église et côté na désordre, église et côté na buzoba. À cause de ma leader au babanda na yesute mais babandi na bakisi babandi na ba mensonge ba prophétie lokuta ba prophétie yomo lobi ba pesa prophétie lokuta ba pesa prophétie lokuta ba biloko mo bongo lokola babanda ka mabe ba sukipe mabe lokola babanda mabe ba sukipe mabe alors soki azoluka ba entraîner ba tumoro bona bango na libulu ba kota na libulu ngo parce que Yesu pour na ko défendre l'église na a obimi sa génération sika o isa pure pour honorer l'église ba followers. Objectif est comment Mikolo Angwana. Nateya, asisote ya kamba moko. Batalinga combien de personnes? Combien de personnes baza abonné? Matéya lelo komi wana. Pesa offrande de sacrifice, pesa offrande de passe. Kaka wana de vendeurs dans les temples. Objectif ka yangwana. Combien de batu balandi biso 200 vues na frappé il fallait penana matata ba 20 000. Objectif est comme kawana. Donc na ba pasteur, na bino ba youtubeur, ba journaliste. Objectif est comme ka moko. YouTube ba futa biso. Monétisation est koti. Monétisation. Vol, escroquerie dans l'église. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Là, je demande à tous les serviteurs de Dieu, oh, bah, il y a vrai évangile. Prêcher vrai Jésus. Parce qu'on est en train de voir en face la chute de l'église provoquée par ces leaders-là qui se sont détournés vers Dieu. Qui se sont détournés, qui se sont éloignés. Papa, venez zate mitwe katani. Là, moi, je ne vais même pas confirmer. Je vais juste te dire à quelqu'un. Mais Samu abotate azalaki mutu. Soka botipe eza vi na ye, mwana na ye. Ça veut dire tata ya mwana na sima. Est-ce que na lobi babengi bango balo bango que non côté mwana zali azola la nzala boya kwa sime. Soki par exemple mwana zalaki. Ote toye poto sauver vie à mwana attendez. Bo sauver vie à mwana. Si mwana ngwaza na 19 ans de baloba. Et tous ces 19 ans, on va sauver qui était pour sauver les lots. On doit laisser cette escroquerie. Babeta qui ne buzz, quand il buzz, il facilement. Et ça les retours, et ça les salités. Tout le monde n'a pas aimé ça. Batika moué à sa koufi apé manakinia. On peut reconnaître même le petit travail qu'elle a fait pour Nzambé. Batika moué apé manakinia. Peut-être là, tu vas tourner, batika mena monde va continuer ba émission, ba bimisi na ba danseuse au babenga wana. Alvin, le monde, surtout le Congo, ça fait triste au monde. Congo est vivant, l'icolo et mensonge. Oh kaka, Fatia Yibi 2 millions. Mboka mbimbe bandelo ba Fatia Yibi 2 millions. Fatia surtout ni mutu yo mona ki kota Yibi. Oh kasina yo kezo lobama. Fatia Yibi 2 millions. Fatia Yibi 2 millions. Papa, ba procès to moni awa. Caméra Yibi 50 et tuna batu ba loba bo mona ki te parce que nganda lobby yango ifo zalaka ya solo. C'est ça que le Congo est en train de vivre. Beaucoup sont victimes, il y a des fausses informations, il y a des mensonges. Beaucoup sont victimes, Alvin.
Bama sola lokuta Congo et comme vivre bongo. Ba créer les sola lokuta et coller au vie mobimba. Ngape ba zelo yo kango. Il montait la lie likola kisi. Atu ba obemisango tout ça là. Quoi nini? Lorsque Dieu commence à t'élever, le monde s'élève pour parler. Yo baloba ino na matanga tege mama ko fili kwa. To yo kaka na matanga kisi mama. Yo pe baloba ki na yo. Menga na moni yo na mo exactement. Menga na moni ndozo kufa ba mangenge depuis ozo travailler na bakaza rema tout ça là ozo sala boye. Toujours c'est kana wa Alvin lelo ba comme mona wa Alvin ale kana moi kana ye abomi mama. C'est ça le monde. Ba ope bazana mite mama be bazango ba diembele ngo écolé toute la vie. Nga Alvin je raté la mort na Luanda. Il montait la bomi moi si na kisi. Kwa nini? Pour mono ka moi ka voiture eza moyen de transport. Ka moi ka nini ka eza ba moyen o nzamba pesi soto vivre. Ndi angonga na koboma. C'est triste Alvin. C'est ça l'homme congolais. Mais ça fait mal de voir le Congolais vit les mensonges, vit des falsifications, vit des spéculations. Et ça mawamingi Alvin. Mais le Congo na kasaka ekoza nita batamokili, ekoza bapagano mais ekotiti na kata église. Ndese kama bébé Alvin. Alvin nazo senga na peuple nzambe ba se laisser faire na manipulation à internet. Je me demande internet oyo comme ça la mandeni na mboka oyo. Nzambe ka yemo yebi. Peuple nzambe bo se laisser na manipulation à bateau. C'est pas parce que vous êtes fanatique à pasteur moko boy. Lola lobé loko ezaka vrai. Non. Nous sommes tous des humains, nous avons des erreurs. Si Missa m'a commis des erreurs, d'accord, azala imutu. Sort na eto tika ngwe nzambe. To tika ye apema na kimia. Apema na kimia. OK, d'accord. Missa mabota biso tolobi d'accord abota et après bolinge nini? Ndena yen bon ngasko na yen na lobi bon Missa mabota après bolingi nini? Moi je me demande qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Avantage ni bazo lukanini eza guerre wana bazo boa kelande na sina ebisio guerre bazo boa la général bamboa kela luka réaction. C'est ça et l'or ba osala yangwana ba salir innocent relation ezaki père na fille. Marie a adopté comme père spirituel. Après, le reste, bon voilà, le reste, nzambe nda yebi. Mais ce que moi je dis, que babota mwana babomba, alo babota bakunda, mais ko bomba mwana za quelque part c'est faux. C'est faux Alvin. Batu ba vivre na Marie na parcours, ba mona misamu, ba yebi. On n'a même pas besoin de parler trop, nzambe nda yebi. Mais ça va. Misamu abota mwana. Abota mwana mbala za na 19 ans. OK, d'accord. Est-ce que ba bisi bino côté mwana nga za na nzala, faut bino bolesa e? Bo sauver na nini? OK, d'accord. So mwana nga zali. Yabino nini? Bozo gagner nini? C'est quoi l'idée derrière ça? Rien du tout. Attention to bêta en internet. Après, nana opesa mwana ngo lipa lia. Yem ta opesa mwana na lipa obokole, na lingi na sauver na sauver mwana, o sauver mwana na nini? Et puis ça les Congolais nyonso, oui, balingi ba sauver mwana. Kindo kinamboko yo. O sauver mwana botami depuis ya lobi atana 19 ans. Mwana botami depuis 0-19 ans. Akoli bakoli 7-19 ans. Yo sauver na 19 ans. Tala sorcellerie. Soki yata mwana ngwazali. Non, bakoko sa batote bi to bana mikete boko sabiso ke no to yo to sauver mwana na 19 ans. O sauver mwana ko za la boete papa akoko sa batote. A boakela mbwakela na e bazo boakela mutukuna. Omoni me batika misamu na kimia. Mais moi je dis c'est déplorable parce que les hommes de Dieu, s'il y a un problème, vous devez résoudre entre vous les hommes de Dieu. Mais oui, comme il y a passé na TV. Et ça, la généralité Alvin. Babloko Awaboy. Marcelo Keba na Atayomoko. Ça c'est quelle honte. Ça c'est quelle honte. Ça c'est quelle honte. Na pétaka na tout à pétage. Pétage en na boîte de nuit. C'est la honte Alvin. C'est la honte. La honte Alvin. Et oui, pourquoi ça bongo? Parce que ba yebi ke ata lobby ata les réseaux sociaux lobby mutor lobane azate parce que bango bazala ba makila na maboko akosalo mabe akafundu. OK, d'accord. Chaque chose a sa fin. OK. Moi je suis en train de parler. Hier ata na makila maboko boma bato aya. Moi je suis en train de parler parce que trop c'est trop, l'église a longtemps traversé l'humiliation comme ça. Et comme Nathan Nzambe a justifié ba oyaye baza vrai. Moi je suis en train de parler. C'est ce qui m'a Merci beaucoup l'évangéliste immortel. C'est la fin de notre émission. Merci na bandenions tout bazola na biso. Bonzambe na bonzambe
Yesu nde mosuki si lema ne triomphe jamais tozali na papa immortel maloba no ya suka message ya suka papa ezani message nanga ya suka na batutu bazo continuer ko spéculer na batutu baboyi kondima vérité na banda na muta dénoncer ti suka OK d'accord so misa mabota mwana so mwana pas ali aza mwana ya biso aza mwana ya misamu aza na kolo na ye muto kwa sime ça veut dire la vie ya misamu etali mututé. Alors, bango so bana makamna bango na sima ya ba loba ba résoudre ango. Nous on dit OK d'accord. Si peut-être l'enfant existait et on assume, après qu'est-ce que vous gagnez? Je demande au peuple de Dieu, on ne peut pas se laisser faire na ba distraction aux bénir ni église, ils ont apporté ni vie ni bomoy. Depuis to bandi ba désordre na biso na réseaux sociaux. Depuis to bandi ba dénonciation na ko finga na réseaux sociaux. Combien des âmes qu'avons-nous gagné? Mais par contre, combien des âmes au biso to kimisi na ba église, kota na ba commentaire même ya ba maté na biso na internet au mona Alvin. Kota na ba commentaire au mona ka ba aventurer ba escroc. To yaka ko swa na ka na réseaux sociaux, to yaka ko bunda ka na réseaux sociaux, ba ma benyo sur na réseaux sociaux, tout na réseaux sociaux. Est-ce que ça gagne pour le Seigneur les âmes? Ou par contre, ils ont qui mis ça battu dans l'église. Batu babanda ko dénoncer. Alvin alobino a livre awa ya Romain awa. Batu bazo juger batu. Mais bazo commettre la même chose. Bande d'hypocrites. Et belé ba dénoncer ka batu mobulu Alvin. Ngai na découvrir batu belé bazo dénoncer na ba TV ana. Ba grand ba impudique. Ba grand ba impudique. Mais là avant na TV pas ibike muninga ole ka TVT. Atati associe ça si muninga ba ebele ba dénoncer ka wana na TV ba grand ba impudique Alvin. To banga nzambe. Sainteté basala ngo na TVT. Sainteté za na ba vie na biso l'air to vivre na quartier. Lorsque to vivre na miso bateau, on a Jésus pour transmettre aux vies au sud de tout le monde. Pour to vivre Yesu ba vivre à Yesu ba lo ba na TVT. On n'est pas chrétien à la télé ni à l'église, mais on est chrétien dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos maisons. Nous avons besoin de vrais chrétiens qui vivent Jésus et non qui parlent Jésus dans mon comme vie na bango za mususu Alvin. J'appelle au peuple de Dieu de ne pas perdre temps. Et là ça langa passe ba biloko o buzo ba oyo ba bêtise o ba to ba partager ngo mingi za ba chrétien. Et ba dénoncer bango partager. Mais lorsque des choses sales comme ça sortent, et bah chrétien bah télémélango, au moins que tu vaincre le mal, Alvin. Le mal est monté au lieu stressant. Le mal est monté. Alors les chrétiens doivent se lever pour dire non. So moninga na loba, je vais te dire une vérité. So moni même biso to décision loba. Babando finga misa mukala, on n'a jamais parlé Alvin. On ne parle pas seulement pour misa non. On parle aussi pour dire non. C'est assez avec le mal, avec le malfaiteur et le médiocre. C'est assez avec Comment je peux les appeler? Des anti-valeurs dans l'église. Bah baby c'est tellement image église, c'est assez. Et comme na herbe ta solo ba telemi, ba on a que ça bonzambe na TVT mais na ba vie na ba quartier. Parce que bazo ya na ba TV ba lobby ba prophétie ba tei ba ke na nganda ba meli. Au monde mulenga me la coca mais yo me la coca na o kweya kaoa. Kata coca na whisky à 40%, 60%. Betaka coca na ka boy, ndoko kweya. Autre numéro, papa Nangaï. 081 40 26 955 Alvin. Merci beaucoup à tous qui nous aiment, tous qui nous soutiennent. La vérité triomphera toujours, même ceux qui mensongent. Il y a un escalier, la vérité va triompher. Voilà. Toujours. Merci. Bonne Zambé. Lola ezofuta simana oto ya kolobaka nzamba boto kwaye liso soit finalement ça zo sala biso un grand merci na bino to bolandaki biso merci na ba onyo to bositana biso nzamba Lola amona bino on se retrouve à la prochaine bye. Et puis ça les Congolais oui balingi ba sauver mwana kindo kinamboko yo o sauver mwana botami depuis ya lo biata na 19 ans mwana botami depuis 0-19 ans akoli bakoli 7-19 ans yo sauver na 19 ans ta la sorcellerie soki yata mwana ngwazali non bakoko sa batote bi to bana mikete boko sabiso ke noto yo to sauver mwana na 19 ans o sauver mwana ko za la boete papa akoko sa batote abwakela mbwakela na ebazo bwakela mutukuna moni me batika misamu na kimia. Mais moi je dis c'est déplorable parce que les hommes de Dieu, s'il y a un problème, vous devez résoudre entre vous les hommes de Dieu. Mais oui, comme ils ont passé na TV, et ça la généralité Alvin, Babloko Awaboy, Marcelo Keba na Atayomoko. Ça c'est quelle honte.
Ça c'est quelle honte. Ça c'est quelle honte. Na pétaka na tout à pétage. Pétage en na boîte de nuit. C'est la honte Alvin. C'est la honte. La honte Alvin. Et oui, pourquoi ça bongo? Parce que yebi ke ata lobby ata leki na réseaux sociaux lobby muta lobane azate parce que bango bazala ba makila na maboko akosalo mabe akafundu. OK, d'accord. Chaque chose a sa fin. OK. Moi je suis en train de parler. Hier ata na makila maboko boma bato aya. Moi je suis en train de parler parce que trop c'est trop, l'église a longtemps traversé l'humiliation comme ça. Et comme Natango Nzambe a justifié ba oyaye baza vrai. Moi je suis en train de parler. Merci beaucoup l'évangéliste immortel Kani. C'est la fin de notre émission. Merci na bandonion tout bazola na biso. Bonzambe na bonzambe Yesunde Mosuki Silema ne triomphe jamais. Tozalina papa immortel. Malobano yasuka message yasuka papa ezani. Message nanga yasuka na batutu bazo continuer ko spéculer. Na batutu baboyi konde ma vérité. Na banda na muta dénoncer Tisuka. OK, d'accord. So misa mabota mwana. So mwana pazali aza mwana ya biso, aza mwana ya misamu. Aza na kolo na ye muto kwa sime. Ça veut dire la vie ya misamu etali mutute. Alors bango so bana makamna bango na sima ya ba loba ba résoudre ngo. Nous on dit OK, d'accord. Si peut-être l'enfant existait et on assume, après qu'est-ce que vous gagnez? Je demande au peuple de Dieu, on ne peut pas se laisser faire na ba distraction ozo bénir ni église et apporter ni vie ni bomoy. Depuis to bandi ba désordre na biso na réseaux sociaux, depuis to bandi ba dénonciation na ko finga na réseaux sociaux, combien des âmes qu'avons-nous gagné? Mais par contre, combien des âmes au biso to kimisi na ba église, kota na ba commentaire même ya ba maté na biso na internet au mona Alvin, kota na ba commentaire au mona ka ba ventirer ba escroc. Tu as qu'à na réseaux sociaux, tu as qu'à bundaka na réseaux sociaux, bah ma baignons sur les réseaux sociaux, tout na réseaux sociaux. Est-ce que ça gagne pour le Seigneur les âmes ou par contre les autres qui mis ça battu dans l'église? Bah tu vas banda ko dénoncer. Alvin alobino un livre awa, ya Romain awa. Bah tu vas juger batu, mais bazo commettre la même chose. Bande d'hypocrites. Et belé ba dénoncer ka batu mobulu Alvin. Ngai na découvrir batu belé bazo dénoncer na ba TV na. Ba grand ba impudique. Ba grand ba impudique. Mais là avant na TV pas ibike muninga ole ka TVT atati associe ça si muninga ba ebele ba dénoncer ka wana na TV ba grand ba impudique Alvin to banga nzambe sainteté basala ngo na TVT sainteté za na ba vie na biso l'air to vivre na quartier lorsque to vivre na miso bato on a Jésus pour transmettre au vie au sud de tout le monde pour to vivre Yesu ba vivre Yesu ba lo ba na TVT. On n'est pas chrétien à la télé ni à l'église, mais on est chrétien dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos maisons. Nous avons besoin de vrais chrétiens qui vivent Jésus et non qui parlent Jésus dans mon comme vie na bango za mususu Alvin. J'appelle au peuple de Dieu de ne pas perdre temps. Et là ça langa passe ba biloko o buzo ba oyo, ba bêtise o ba to ba partager ngo mingi za ba chrétien. Ba dénoncer bango partager. Mais lorsque des choses sales comme ça sortent, et bah chrétien au moins que tu vaincre le mal, Alvin. Le mal est monté au lieu stressant. Le mal est monté. Alors les chrétiens doivent se lever pour dire non. So je vais te dire une vérité. So même décision on n'a jamais parlé, Alvin. On ne parle pas seulement pour Missamou, non. On parle aussi pour dire non. C'est assez avec le mal, avec le malfaiteur et le médiocre. C'est assez avec Comment je peux les appeler? Des anti-valeurs dans l'église. Bah bébé c'est tellement image église, c'est assez. Et comme na herbe ta solo ba telemi, ba on a ça bonzambe na TVT mais na ba vie na ba quartier. Parce que bazo ya na ba TV ba lobby ba prophétie ba tey ba ke na nganda ba meli. Au monde mulenga mela coca mais yo mela coca na o kweya kaoa. Kata coca na whisky à 40%, 60%. Betaka coca na ka boy ndoko kweya. Votre numéro, papa Nangaï 081 40 26 955 Alvin. Merci beaucoup à tous qui nous aiment, tous qui nous soutiennent. La vérité triomphera toujours, même ceux qui mensongent. Il y a un escalier, la vérité va triompher. Voilà. Toujours. Merci. Bonne Zambé. Lola, Ezo Futa, Simana Antoya.
Nzamba boto kwaye liso soit finalement ça zo ça biso un grand merci na bino tout bolanda biso merci na ba o tout biso Nzamba lola à mon abino qu'on se retrouve à la prochaine bye.